Tony comment te mettre moi ça comme Ah, voilà peuple congolais. Voilà peuple congolais le bima quoi assassin. Mais les dirigeants les sont autorisés à y aller en boka na biso. Sur base de quoi Fally Ipupa n'est pas un homme politique. Fally Ipupa accompagne les hommes politiques dans leurs actions. Entre autres, tout le monde a qui n'a est qu'on a sali badon. Le quoi moi les qui n'a inos bien salaki. Baptiste Baza est belé. Il faut voir le bon et le mauvais côté. Ngana okende sko le roi maman. Batu ba ko lela, ko ke ko mela na bare pour na nga. Na mona ki ngoma pe. Voilà, ben c'est moi qui te dis. Mais biso to ba moura ba musique. Donc tu auras nous le, donc tu auras nous le sera ba de la forêt. Tu es maman ba YouTube depuis nous. Il est le web bizorbi. Non, bizorbi. na tigela bino mbala ba banda ko beta faire banana nostalgie. Yo ko nostalgie. Moi on est na beta faire. Héritier ya ma on se dit quoi n'importe quoi. Yo le professeur tu peux tellement leader le fallait envoyer. Yo envoyer mamba organe ça va pour le tenir au public ça société. On va ba attendre. On va pas ba chef d'œuvre. Tant ba ta chef d'œuvre na mo ba ta ba nzembo. Oyebi no ndulete na mona remarque sur de bino bazwa bino bolo ba pona makelele bino tete à la raté. Et révolter Batou contre les chefs de l'État et Balon. Biko na mo peut-être mouya ya selini selfie. Yo osa porte-parole des chefs de l'État. Ton lobby te que ça mabe. Mais vu que boza Batou doit avoir personnalité publique. Osa ndemo na ngate luona. Vous comprendre? Fally Ipupa ako vana ana botour ka bomo na botour to na plein penebuka. Anenga na bandi ko sala ndule. Kende zonga bene ndaku na yo place ozalaka pour votre information. Anenga na bandi ko sala ndule. Tuna ba Noël Mbokolo zana bango wana, tuna ba Charlie Rubengo zana bango wana, tuna boss na yo héritier watana be qui est Gauthier Bilele. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, bah invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion congolais à Pamba. Maison divers. Bah l'ingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. Batassé. Bon, on va lobby, bon, on s'en va au lobby. En tout. C'est bon? Action. Lundi 6 mars 2023, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Merci à nos abonnés de Congo SN officiel le plus aux télévisions. Nous vous aimons beaucoup. Merci parce que vous continuez toujours à s'abonner chez nous. Continuez à maximiser. C'est important, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, il fait très chaud chez nous. Donc, j'ose croire bientôt. Nous allons évoluer et puis ça va changer. Merci à vous, merci. Partagez nos vidéos, c'est important. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons recevoir le Warrior, nous allons recevoir le Gaulois, nous allons recevoir le Spiritas. Nous allons essayer un peu de parler parce que l'actualité aujourd'hui, pour l'instant, Fally Ipupa a chapeauté sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment une grande descente du président français. Macron était venu à Bandalungwa, donc Bandalungwa était tombé. Beaucoup de gens ont déploré, beaucoup de gens aimé. Mais à travers cette émission, j'en suis Luonda. Moi, je vais recevoir mes invités. Je vais vous présenter parce que sur ces plateaux, j'ai comme invité Gauthier Bilele, qui est parmi nous, Warrior. Warrior Makila, invité à Yéza vaccin.
il y a Isaiah Robotama, il y a Isaiah Nengenini. Donc, parce que nous avons vu aussi ces vidéos sur les réseaux sociaux, il plairait en disant que Namemi Macron a bandal. Et puis sans oublier aussi, nous avons un grand spiritas dans des sangs. Spiritas Oyo, Matembe Oyo, et aussi la thé, il va aussi se présenter parce que c'est une première fois. Gauthier est déjà habitué chez Congo et Sengo, mais Spiritas Oyo na malelo na nemita okoya. Ils a passé parce qu'il y a une matière. Nandete solo li na sentir que matière est ça. Et puis je serai accompagné avec Persine Daka. Ma concert, on va essayer un peu d'élargir un peu les idées. Si aussi vous avez les idées, n'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à ajouter et puis à appeler. Parce que notre numéro est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Dadou Kinzonji, Maître Avatar, je te salue affectueusement, sans oublier Maman Jenny, Motema Dadou Kinzonji. Si vous avez vraiment besoin d'acheter de terrain, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre numéro qui est affiché au poste de votre téléspectateur, de votre oui qui est trop. Mon numéro est affiché déjà au bas de votre poste téléviseur, c'est important. Je vous salue, je vous dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Malgré que moi je fais que conseiller aux parents trop de mains à manger les fruits et légumes. Même 5 fruits et légumes par jour et vous permettre à Bino que et réanimer sous système immunitaire na Bino pour éviter coronavirus va marambo belé et vous allez bien marquer. OK. Bino date vous a rappelé na Bino Gauthier malgré ça fait très longtemps tous en a Spiritas Awa, c'est pour une première, il y a un chef à Spiritas, na habité chef physique ou spirituel. Mon cher ami, bonjour. Bonjour. Pour la première fois, vous allez en plateau, aussi, il faut se présenter ou se présenter. Comme on a un chef état-major, leader Popi, un chef état-major à tous les spiritas à monde entier. Avant de remercier tous les spiritas dans le monde entier, sans oublier chef gouvernement. Mishka, sans oublier la Kobo Santé, Richie Watanabe, le Kosa Nostra, le Magi Momotona Tembe. Héritier de la musique africaine, l'homme est tout pété quoi. Ok. Actualité na bino na minute années. Actualité ça, mouvement toujours kitoko, mouvement beta bena ba concert beta, ndeto fongo la ki année le premier. Pour le premier ba banda ko fêter même si to ki pena na production na ngola, to beta concert ici là 6h. Bangolais balela qui fort balela qui baboua qui pene Richie Watanabe akata musique na 6h wana pour ça bon ezaki Richie Watanabe beta kaka mais tellement Richie Watanabe azaki communion na ba public na po ba concert ne nyonso ya ki ezati que DJ mutazo yemba te o ça dit que chanteur ayemba parce que to benga yemba c'est le chanteur parce que to benga Richie de musique africaine ayemba qui partager pena matière na public angola ti lelo azana kinya to beta ba concert to te ko beta na mbinza pigeon to beta na mbinza pigeon lobisu to beta dimanche to te ko beta na mbinza ipe pour qu'on a biso le roi de la forêt a beta samedi tellement biso nem to tire na pouvoir wengi to tire na pouvoir wengi parce que ba pesa ki ko dia na stade de martyr tellement to tire na pouvoir wana papa beti samedi moi na ko beta dimanche. OK. Alors, c'est quoi, j'ose croire, Richie Watanabe a ébio très bien. Ouais, Richie Watanabe a ébitara, chef état-major. Pour batebele bakamwara, par rapport à Ajinanga, qu'on soit titre au monde, va pester un chef état-major pour poste au moins dans l'ango, 1000 na orchestre, on va 50 ans, 60 ans, mais on a bien un génie, par rapport à l'idéologie, par rapport à la propriété. Il y a la commune. On c'est le monde, c'est le mot commune, mon j'ai force à l'Italie. Commune, mon qu'on a bon Europe, l'insigne pour le ferita parlement. Na botamia na mena foutre dans la carte bombe. Ah ok. Ouais, on s'est fait la banale. Ouais, na yaka na banale net na kina na ba commune nyoso banale ka atena tamola bina partout ba commune nyoso na yaka. Ok. C'est bon, on va prendre Gauthier Bilele. Gauthier Bilele, il est parmi les soldats. Habité Gauthier, bonjour. Ouais, bonjour. Yo to benga yo nani pas ba warrior à part qui Gauthier Bilele wana Gauthier Bilele puis peut-être fallait pour pas nyoso fallait pour pas donc nga Gauthier Bilele nga
bakomboli ko na ngala te que yo chef même pas major même pas ngana na ka gotse bilele fali beta et ça la ronde nini parce que les lois actualité ils ont dominé ça plus bino bo dominé c'était déjà la semaine passée mais na moni continuité nango ils ont kende ça la ronde ni temps on a fallu. Bon, merci à Elboso, nous remercions Nzambe, pas à mettre la tempête circonstance, et nous avons le temps de tout partager. Et ça, on a bien pour ça la vraie choix. Ça la vraie choix, on a bien côté il y a bien pour nous. Ça la vraie choix, c'est que place mon souba faux choix pesant. C'est bon non, mutu na mutu, à la façon à même la makam. Ça la vraie choix pourquoi? Ceux qui orchestre a fallu pour pas et sali 17 ans, on a 16 ans. Ça la vraie choix et puis la patience patience les longs de monde va fouiller ba patience nanga ndi yango ko ko tombola nga donc yango na loba na ça la vraie choix nos artistes bien nos artistes bien nos artistes soit le respect devant tout le monde donc ça va c'est ça quoi. OK Gauthier Bilele pour tout ça juste on a début pour que expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé na palais à Fali pour Batumbaki. Bon, normalement. Ouais, Nazaki me tourne après. Normalement, où les cas n'a pas les Zaki, tous en mort à mettre un biso commune C17. Bazaki n'a pas ranking n'a bandé ba mo babile nga so barando. Na ba garçon mo bazala ka ba ba centre supérieur ba benga bango ba du progrès. Ba bebanela so makam na bango, mais bango ba ebisa ki mettre un biso 17, zela to la ki so to simbi so touche. Nde bayaki na butu wana bayi ko panza ba tumbi na ba mituka na rata lupango wana donc quand de basabotaki mais non que o batu bazolo bake pour fala pesa ki makombote ya basali bon non la teza ba rando na bango bana ba kota ba centre supérieur wana bazali na mo ba ranking na bango nde le kola 17 asala ka sécurité wana na pale wana nde bayaki quand de baba ba simisi touche nde bayi ko sala au baby ça palais. Ok, merci beaucoup la participation na yo, tous allez pour évoluer. On a vu que toujours Lucato solo là, parce que ça peut débat contradictoire. On a vu que bateau peut bateau la biso, bon ça peut débat. Merci Dakar et bonjour. Namakambo au nyonso ou surtout l'équipe parce que population est touchée vraiment. On les a déjà famille. Comment la population est tombée mituka et puis na partie yanda kuya fali yo étant que journaliste chroniqueur de musique et ça là qui on est la première des choses et ça là pas c'est parce que ça destruction méchante parce que destruction méchante et ça là pas c'est parce que muto a sombaki muto a tongaki abimisa embo siko bato bayaki ko panza wana faut que tu aies maboko non ezelo ko ba citer comment il dépêche atako tu eza ennemi na yo atako tu muto ngo boyo kana ate omo kiki ndako tu mona wana 8e rue ya limité awa bwenda ko mo utopela moto wana ba en tout cas ça fait il y a une dame même âgée à mes condoléances les plus attristées na famille so ya maman ngoli na biso na give mndé na biso en tout cas baza éprouvé ba perdre tantine na bango wana na kati ya immeuble wana comment que façon ba ki ko sa destruction méchante wana et bon so ba perte ya ba vie humaine ezaki na kati ingeza la bienté ingé comme encore plus grave ce sont des choses oh il faut côté les mela yango oh ils ont ça là que ils ont que ko baby ça même ko saluer image ya chef de l'état surtout ton balobela makamuke bato IDPS force du progrès bazaki wana na kati ba combattant de lutte il y a eu de pèse et tout ba makambo belé o ba pesa bango ba carte il y a une dame kuta za so journaliste a pesa qui vraiment ba précision ma kati za so ndako général moroboye ba to ba comment na kati donc l'image il y a chef de l'état des aki salut et tout le monde qui guerre et comment qui entre ba warrior na ba ka IDPS parce que tout le monde qui ont déjà ba message comment déjà lancé même na ba TikTok ko lo ba ke so to kutena ba warrior to boma to za ba to IDPS to boma donc et comment qui le la guerre moro na kati alors ezalaki bien te donc c'est quelque chose même na ba autorité na biso prochainement avant que ba marambo ya bongo ekoma il faut déjà besoin déjà ba mesure et on tolo ba na général Kasongo ameka un peu ko renforcer les sous sécurité surtout na ngambo ya ngalier makuna pas moyen kuluna et comme donc autant mwana nzela bo bakati o lichette
ba motard kutu ba boto ba moto comme pas possible moi côté va parler des marbres wana commune wana commune moi bon donc et comme il pena bien té alors pour nangai to comme une insécurité surtout biso to zala ba côté kuna ngana uta musika o bima boye boulot o saleli mboka na yo musala ozonga comme ndambu alors eza malamu te donc pour nanga acte wana ezaki vraiment acte moko ya malamu te surtout toucher réputation chef de l'État. Ok, tu reçois chef d'état-major parce que ils ont débat ou toujours solo là. Yo étant que tu dis qui os a déjà na caché na peau il y a Baspirita, c'est un moment qui actuana il y a force du progrès. Basala qui na parlé à Fali Poupa na mitukana bino Baspiritas vous réagissez non tant que être humain ça les a bien passé ça les a passé ils ont le courage et leur mabé et leur mabé na ko courage qui banditisme était parce que Fali Poupa malgré yi azana koto na Richard na koto na même si tu vas congolais na go se platé na malheur muninga ya omuni mi leader na biso Richard watana ba reconnaître valeur ba to les grands be mi so yima ba nzembo fallait yima ba nzembo ba faire et lui ba te so reconnaître valeur na bo ba l'équité na go se platé na malheur falité na se platé na out wana ko to bina vande na palette on a télé ba image wana ça les bien té to senga ka na général Kasson a renforcer sécurité na ville qui ça pour exemple na out abet pour mutu va tonga nda kwana asi sacrifier ki ebele musu ba sima ba mongo le Fali ba za temps retonga te mbongo nyoso esila na ba folie mais yebe na zu temps retourner le rone bon ce ko ba mo be ba yeka maman go buka ese wa encourager te. Ok, merci beaucoup pour la participation nayo na otikalaka nayo chef d'état-major to lobela actualité ou bato tout baebi na Congo ou ezana bato ba sepela nango na bato pe ba sepela nango te na linga siko na banana yo ebisa biso place ni oyo sepeli na place ni oyo sepelité Fali Poupa na Macron na commune ya Bandalunga pour une première fois comme on a président de la République ya mboka mususu ayaki visite aux qui officielle mais tout le monde pena que tu habites sur la calendrier na épée parti wana ya aucun nabanda les alaki tout le monde est en train d'en parler de ça que Fali a mis Macron na Bandalunga yo étant que Spiritas bino étant que Baspiritas descente il y a Macron na Bandalunga na artiste Fali Poupa oza congolais et ça la bino ndé non moi na longona attaque chef d'état-major pour la minute on a le bilan au Italie national on va prendre Italie mboka na longo litana que chef d'état-major nettement pour na mona on événement ok parce que Macron ko ya na Congo nettement sur la République na ngandi jamais Macron chama ko na mboko parce que ba ndeko na biso ba Congolais ba kufa na Beni ba kufa ba Congolais le roi Fali na go linga te mutu oyo aza complice na bato ba bomba bande na biso na Rwanda bande baso ba kufuna itu mutu aza complice na bango na ba Rwanda ngandi maki mutu wana to yene na banda en plus na mutu ngo yene na banda bo sel so promotion ya ni ya bien pour au détruire jeunesse doni na tiralo courage na sepela na ngote na mona yango eza buzoba parce que ba Fali ba directeur en masse pardon ba directeur en masse pardon ba directeur en masse tant ba ça ba bilo wa bongo ote ya jeunesse nani bosimbi bière na loboko na président de la République na mona yango po ba misusu ba mona ngo comme osike ba mona ngo comme osike fallait ça danser akangisi photo na Macron tout ce qu'on a mamba qui danser on tout ce qu'on a côté qui participe total la to défendre o eza Congo surtout ba Congolais Fali na ndimite soki bandeko ne bazaki na Beni na Butembo so bandeko ne bazalaki kuna ba kufa kuna yo lingwa zana mako bomba milane bière muso asaki ko parce que bike ye kuna ni na ndeko te ye ba ni bana poto me oyo wana ba kuna ba kufa wana baza ba Congolais bana Congolais ya lo wa mutu moko bo aboma ba ndeko na yo siko yo ba munyo na mutu ko bo mira ba to ba bengo zana ok toujours avancer wana lobi côté oyo sepeli na moté siko wana na poso za sto na opener chef d'état-major ya Baspiritas parce que Baspiritas ba Hollanda aussi ko place nini oyo bino siko bo sepeli na
neti nga blesse wana eloko na sepe na ngai te eloko na sepe na ngai te parce que na sepe na ngai mpo bapesa bongo invitation baki na bamaître gims mpe ezali efele bakutana na Macron maître gims ntongo aboyaki yango parce que amonaki buzobeya na kati. Est-ce que maître gims officiellement alobaki aboyaki yango? Non, invitation ezalaki bango nyonso maître gims aboyaki yango parce que amonaki buzoba parce que omoni makila atali makila na ye atali makila na ye nde bandeko nde bakufa amonaki wana ya bêtise mpo ndeti eloko ndeti ya Macron bo ndeti nga kolobela ngo boye naamona lokwa naamikitisa valeur na nga parce que eloko mo boye nakolobela ngo te eloko mo nakolobela ngo te so na mpasi oyo nayoyoka naatala chaque jour bandeko na nga bakufaka na este. Sikoyo héritier atanabela pulka elo nini oyo asali mpona bandeko na ye baza na este nde bakufa tant qu'artiste tant qu'humain parce que ozo défendre bacause ozo défendre makambo oyo nyonso ezoleka ya mabe ndenge olobi mpona yo Macron asasosiaka na moto azoboma mboka tout ça siko bino baspiritas bosali nini mpo makambo wana ekita? Est-ce que vous avez un message au beau lancer? Est-ce que vous révoltez? Vous ni bosali? Non, héritier Watanabe le Kosano sur le magma. Aza muto to benga aza très sage. Très sage. Azora temps avant azala na ba ministre. Chaque fois soit na bango. Asola na bango makambo e concerné ba ndonga biso ba bendi kuna. Asola na ba ministre, asola na président de la République atal sa ba makambo wana. Parce que baba ndeko na ye héritier so babengaki na makambo alinga ya to nga boya ntango ngolo ba héritier so babengaki alinga ya to alinga boya parce que moni na Congo bato so babosana na histoire te question nangezaka ya on habite na kini no momu so babosana na histoire héritier Watanabe ebiki ote kozana président Espagne bolobela kona ba media bolobela ki ngote tellement ezaki fali ne mutaki na président France on une occasion na président Espagne. Héritier na président Espagne bakutanaki na ntango esenge bakendeko to bakendaka Espagne na bon et qui respire un peu profondément sogoye au réagir Gauthier Bilele dos joyaux bape baotala yo yoza warrior et ça libino ndenge nini parce que congolais azolela tonga midi pourquoi avant Macron a na quinte mona ba congolais ba révolté ba keti na ambassade à France ba komi Macron assassin ba image wana tout ekendaki ba ben Macron soraye ba robame mabanga mais ba comprendre était ayena bandal ambiance batu babini batu basepele donc ambiance ezaki total to moni kutu yo lele obimisi pena ma emi solobi ke omemi Macron na bandal siko bandal les a monde à part bandal les a na esprit nini bandal les a na ndenge nini expliquer biso descente ya président Macron na kati ya bandal. Est-ce que bino boyeba ki yango to zaki surprise? Qu'est-ce qui s'est passé pour bo sepela bon? Bon, merci dans la question. Et là, on a le Macron soit Congo a pour la falité. Macron soit Congo, le col avec Macron assassin, qui va continuer biso, va diriger na biso de battre les mêlés ayati. Si Macron ayaki a au biso ne surtout les assassin, c'est que continuer biso ndeba autozaki aya. Et puis et là on se soulever moi point mo wana biso to ebike lelo soki bandeko biso bazo kufala ba est net nga kutunga kuna vraiment tunde kutufana lobela ba makambo wala ponga na la grand frère na nga o nga la landi aza soda lelo 10 ans na bamboka wana muto azoboma biso le poids lokola Paul Kagame to mona yango na bemission ake mokonzi na biso aza chef de l'état na biso alobaki Paul Kagame aza famille na biso. J'espère que biso tout total. Exactement. Voilà. Macron ayaki makambo na ye là-bas la bango ya politique. Kutani sko après politique fatambola. Bon, ndenge Macron kendaki ba gomba kendaki ba institut française wana. Bat ba lobele on te ka institut française. Ba lobele on te. Mais le ko la ra sepela ki ko ya na bandal. Et comme il a fallu amener la bandane, mais entre-temps, Bazarina, son excellence, va appeler Sambote, son excellence Patrick Mouyaya. Pourquoi pas balobiter que excellence Mouyaya Moutabengaki? Mais ce qu'on a fallu. Et puis de deux, Macron, à part aux chef de l'État, à Zamoto, à la Posa,
azapela aza mutu azana ba sentiment de mutu to azara nango ne pas dire que soka melaki bière c'est comme un problème tozo mona ngo lelo biso na Congo atoyebi ke bande ko biso ba kufa na est mais to bimaka awaka na bakabamba ko mona ba bar du jour lotonda bazo buka kutu ba place ba bar mo na ba vandi kaka ba kit ba vandi kaka et li ko lo bateke ba to na ba mela masanga na bazana société hein eloba mutu na mona landa na mingi pasteur John aloba soko moni ba tumusu ba mela baba amela masanga kanza te kaka azana posa masanga Poso yebi so makambo azana ngo yo to yebi se bien ko melo ko te da bien te melande lotoko au niveau makambo ana ngo na mutu donc il faut melelo mo ya makasi fallait azane ka mutu bo tenir rigueur te poso di makoto yeba ka za ki assassin mais ba konzina biso ba ngonde batali kolo ba linga ki jamais ba acha makoloni ana ki chasa on comprend fallait beti se tout na bandal et loko onga na sepeli na oka na kati wana. Pour biso net par exemple ba bandal les moi histoire mo un jour président français ayaka bandal amelaka historique voilà on a sepeli na ngoka yango parce que oyo sepeli na ngote étant que peu moi na bandal étant que oyo ngana sepeli na ngote ezaki pour bato bazolo ba ke Macron assassin mais ba autoriser le sous aya na mboka na biso. J'espère que vous comprenez. Tu vas ba landa on est ba na posa ba lobi Macron assassin. Voilà peuple congolais. Voilà peuple congolais lobi ma cause assassin. Mais ba dirigeant la biso ba autoriser aya na mboka na biso. Donc wana c'est que wana komi ba wana za makamo biso to za sous mieux placé te pour le bango. Tikali makam na bango ba konzi ba takende ba konzi. Biso te. Parce que pour mon appel ba orchestre mususu to ba mususu lelo ba zape contre Fali ba lobi makam belé j'espère que yo ki makambo ba lobi. Habité yo soko lobani. Bon na eloko lo bate mun namtaza opinion na ye mun namtaza na ndenge ya azuela makam na ye mun namtaza na ndenge na ya se comporta comme ça va et puis na monde nde tutambola ka boye mutu ni hospitaliser zaka obligé falinga mutu hein babina bandal Castel et Matia solo non n'importe quoi Castel les ana ba pris na ngeza rana to ki Castel et Matia n'importe quoi Castel et Matia yo za na banda bete solo Castel et Matia te n'importe quoi Castel ya masanga après o bateka ngwa na reza kuna. OK voilà. J'ose croire Gauthier Bilele a parlé. Torozong et la sous Gauthier Bilele répond à quelques questions. Persil Ndaka, participation aux Andés, une pierre deux coups par rapport à Makambo, Nyon sur l'Obami entre le Warrior et puis le Spiritas et puis Naki Bomoto. Bon. Oyo na kaza ba Spiritas suzate et pas ba Warrior suzate. Ngana lobanga na Gauloise te na Warrior te, naza mwana wenge te, naza na Persil Ndaka la Bobette, mwana papa Tridon Ndaka le grand baoba paix à son âme. Moi na papa Didi Kinwani ba Dédé Mopassa ba Mathieu Madiam pour papa na rapper peu prêtre. Donc ngana ya rabongo na sala musana ngalo kwa journaliste professionnel. Pour na ki ba menace luna. Donc il ba menace makasi. Mais na odiembela bonga lo kwa manike de John odiembela ki simile ke kwa yebana. So ba lingiam. Pour na okita te. Wana to ya sim. Yon ce qu'on a na wana luonda pour na méchant. Na ba na méchant makasi. Atika otine la ba message. Charlie Prince. Ati ko tine la ba. Non yo kango. Ba pire petit na o ba mo fongolanga. Lukuta mabenga la ba obet. Na parmi ba journaliste o ba o sala télévision pour na nzoto te. So pour na nzoto depuis 2011 mbena e ba na tongo. Non yo ba menace. Que yo e biete. Ya suki sa ba nzele. So ngana mo sa Jack Musonzo. Azara ministre intérieur à sécurité na Iniki na pesi moto na bana Iniki no bimba te luombe photo zongi saranga ba ngana akama mena espoir ba jo même mobile na pala e respecte le gars qui ont vécu non respecter le gars est-ce que tant biso to yaki obeta masolo en tout cas ba papa bolimbisa poto na mafuta tina na mafuta na nga ba obeta nga ba tsamu sapina lisute ayaya a se respecter so luka nambe na nga na ndenga mabe tokuta ana ba pire petit ninga na ba pire petit ninga na ba pire viete mais nga na mwana ba prêtre Jenny Pirate motema dadou kinzondi mama ni mama personne ndaka la Bobette intouchable. OK, merci beaucoup. Merci. Respire un peu profondément. Tu es dans makambo. To zongi siko luonde fena loba na se défouler. Ponga boss nga et a Clovis Fimpa. Yemta futa nga bien patron nga. En tout cas, Congo c'est un officiel plus télévision toi parmi ba chaîne autres aura mieux payé na ko cité. Au pénal tu auras crédit transport na
salaire na fin du mois. En tout cas, ben na bien avec mafuta. Mais si on court derrière le temps. Si on a le banon premièrement étant une femme. Parce que toi on a mois de mars. Makambo Sami na 4 mois de mars. Fallait pour pas di cap la merveille Aza musicien on a bien marqué world dans le sens Aza musicien international. So abeti musique nae Aza suivi partout dans le monde. Yé a lokola moto to bengena ni frère na biso nani Jupiter T. Jupiter, je lui salue. Papa Jupiter, on a ta musique folklorique. Azaki pena Emmanuel Macron, bakanga photo na alliance franco-congolaise. Quoi Azaki pena lemba non? Macron. T. Apparemment Azaki na lemba. Non, bakanga baleka ki alliance franco-congolaise ezala ouais. Alliance au bon bazala qui bon bah est-ce que bon bah une alliance français institut française non Céline Banza ouais pour na oki batu ba oloba déjà pour na lanzo na TikTok nous on n'était pas sur place batu ba bino aleka pe na lemba so la lemba image oui ba image on se leka na TikTok ba oloba ke Jupiter azaki na alliance franco-congolaise na Macron et mamba lokuta donc azaki na institut française na bandal ici na bandal et tant déjà ba mona qui déjà bango bakanga na bango nyoso ba photo wana étant que artiste mais il faut koye ba na mutu neti papa Jupiter il venait chez mon père je lui salue avec papa entre dans les grands baoba azala mutu abeta musique ya mboka ya bokoko lokola banani bande konso ba mabele lisi mais alamba ngo sumwa ndambo à côté moi c'est un peu mélancolique mais fallait pour pas mutu to moni ayembi na ba musicien même ya libanda ya mboka donc relation na ye en place na zongi relation na ye ezandenge monte pe na ba so moni ko contredire ça peut relation na ye pe ezandenge monte na ba artiste engagé mais fallait pour pas n'est pas un artiste engagé. Il faut expliquer. Artiste engagé, ça le quoi, bah lèche. Ouais, bah c'est mon frère, je lui salue. Le quoi, bah l'excuse légal. Bon, bah yembe la maramou etali la justice, maramou etali mboka monde. Bah on le bela maramou ça sur racisme. Mais fallait pour pas y abete la biso. Musique ya bolingo, ba seben na biso. Bien sûr qu'il y a coco, ça peut mon maramou sous mais aza musicien mon bon fait, aza mélange ya maramou ebele. Alors fallait pour pas aka congolais. Fallait pour pas Aza Tanzanien, Aza Rwandais, Aza Burundais, Aza Français, Aza Américain. Parce qu'il y a des fans partout dans le monde. Surtout que vous avez Cameroun, Balinga, même si vous êtes Congolais. Tout le monde a même Camerounais, si vous avez un plateau, pas moyen, on dirait Aza Congolais. Donc, l'inga la sope so ebana makasi ba côté kuna, eza na ba Côte d'Ivoire, eza pena pona épée. Parmi ba musiciens ou ba même musique na biso libana mboka. Ba Kofi pe ba mema. Ba Kofi. Moi ba vie na ye, oko comparer bango te, ya za petit na bango. Non na eka muto a accompagner pe ba vie na ye. Parce que actuellement pe a sape musane bien to mo ba faire rigolo ba osala. Kasi problème eza nini. Fallait pour pas toujours maman na descente, faut que rapide na bandal. Descente il fallait pour pas na bandal na Macron, eza na ma bête. Na réalité, Macron à part relation diplomatique naé, ayela ki awa, et ça peut ba ko renforcer sous ba relation sous culturelle na biso a mo mbele. Yo to moni même que akena ki ko tala ba ko kende comment fallait pour pas kende ko prester na institut français pour na gombe pour nini a honorer juste arriver naé par rapport à ma rampé culturel ayaki ko sala. Mais oya mabe ezala ki nini. La manière dont le warrior parce que le pays est en deuil. Toi, on m'attend. Mais, quand on la ampleur, il y a Macron de la ngoté. Fallait pour pas n'habiter que geste ya ko yana na bandal asa qui m'a bêté. A mutu. Bako me la mo aboki na bango. Tout le monde appelle Patrick Mouyaya Yazaki wana na za porte-parole à chef de l'État actuellement. N'est-ce pas le ministre des Communications? C'est Patrick Mouyaya. Quand on a vu la présence de Patrick Mouyaya catégoriquement, on voit la présence de qui? Le chef de l'État. Donc la personne qui a donné, qui a signé l'ordonnance, qui est Makamouane, c'est le chef de l'État lui-même. Bien sûr que dans le discours, tout le monde qui chef de l'État a défendu qu'il soit le même Macron que on ne fait pas lorsque ça brûle chez les voisins, dans le sens que tant où yo osa kokote là-bas l'autre là au bundisa biso catégorie la bisoté. Bon ta la biso le roi partenaire. En tout cas, j'avais aimé vraiment le discours du chef de l'État. La comparant même na Sanjo na l'autre Fernando, le chef de l'État Olamba, l'oso boulay na ekota misunye belé. Alors ba congolais sont au servir bango, ba changer maloba mais bazara pressé. Je comprenais pas na bête la bateau na plateau vendredi. Mais or Maramozem c'était le discours du chef de l'État. Donc cela veut dire quoi? Fali Poupa n'était pas censé yortika massi à Batoune Balandi Lolé Balandi Laki. N'oubliez pas que Emmanuel Macron c'est le chef de l'État, c'est le président de la République de la France.
oyebi sécurité corps diplomatique ya sécurité ezalaki place wana ya aventure te mpo ezali na butu babindeni Macron babambie mai te oyebi babambe mai ndenge nini le président est traité plus qu'un bébé bomona te ke fali pupa ya mwa nga telema bavandisaki pa agent en sécurité wana zela nsima bota baimage bien nayebi te bapapa baza bavandisa efali même fali pupa n'était pas au-dessus de Macron. Si Macron ayaki wana premièrement c'est pour ba relier ka relation pour batu ba comme komona ke IDPS bazo bundisa ba warrior neti fali pupa. On s'approche vers les élections. Le chef de l'État c'est un homme intelligent. Il voulait juste soigner son image. Oh ça batu ba oyeba. Donc si je comprends très bien le Rolingo Loba chef de l'État na gouvernement na yé ba soigner image parce que IDPS et Tumbi na ba fachi non il voulait laissez-moi finir ma phrase Bunda. Naninga koyolinga na fongola na boya na fongola mais na mona ape ba contredire te neti bazo on va accepter c'est bon nga sepela na ba débat boto yoka na bien kandenga mona omiyoka omoni tino lo ba que le chef de l'État voulait juste montrer au warrior parce que fallait ana bato belé pona nini to mona ton kabila fallait ana bata INC IDPS papa non biboy tangu to mona tangu yebaki ba alliance spéciale mano tout le monde a MLC, ba alliance, ba sali telle place, boy. Donc on s'approchait vers les allez ACP, eza ya Gentini ngobila za ya bato belé, ba warrior, ba na kata ACP. Donc fali poupa aza mutu ya bato PPRD kuna, bato ya PPRD balanda fali poupa. Donc fali poupa aza mutu bato nyonso. Alors le chef de l'État tout en étant intelligent, alinga ka juste à la sabino que fali poupa est politique. Azane libanda makamnyonso. Bota la façon na beti Macron. Mais na tiki yena mwana mboka. Dans le sens que azamutu ya batu nyonso les musiciens est à politique na répéta ngo et le ko on a sepela de fali pour faire la salanine il fallait quitter Emmanuel Macron bisika batu linda au moment là Macron il fallait à sala il fallait mémé wana parce que IDPS non IDPS parce que même fali pour pas bi ya batu force du progrès et bi que n'est pas utolo ba abakulu na ndeba saki le parce que la force du progrès c'est rempli de personnes intelligentes qui savent mieux réfléchir comme notre chef de l'État. Au moment où fallait passer na Macron pour nanga il fait pas qu'il devait inde alekisi à la même na STT non même na ST sur base de quoi fallait pour n'est pas un homme politique. Fallait pour pas accompagner les hommes politiques dans leurs actions. Entre autres tout le monde qui na ST kuna sali badon. Le quoi moi les qui nanga inos bien salaki. Baptiste baza ebele. Il faut voir le bon et le mauvais côté. Ngana okende sko le roi maman. Batu ba kolela, koke komela na bare po nanga. Na mona ki ngoma be. Fali pour pas le roi mutu nyonso te. N'oubliez pas, bobenga éducateur de la masse. Fali pour pas bi aller la rato ba maman na est kuna ba viola ba vrai ou faux. Emmanuel Macron a un monopole déjà ya kolobela pe Kagame ba solo la to ba non, mettons la paix. Totika makambu oyo. Il fallait pas ba ke kovana na terrasse ba mbela. Babwa de nuit ezali na mona na nini na bandal wana yana ba place musupe no koti bomta ebite ke bozana ope caméra pe ngai kota te mais pourquoi ba meli na l'air libre siko epesi image à mabe et révolter Batou contre le chef de l'État et baloni biko na ngo Patrick Mouya ya sali ni selfie yo oza porte-parole ya chef de l'État tolobi te ke za mabe mais vu que boza Batou ba personnalité publique Ozande monanga te luonda. Ozo comprendre. Fallait pour pas encore vendre ana botour ka bomona ni botour etonda plein penebuka. OK. Mais ngai na ko vanda awa, banda na vandaki. Do balo bateke ceux qui batu bamelaka na ba terrasse. Ozo comprendre batu bamelaka na ba terrasse, yango pe fallait que nepe kaka lokola mutu so lokola mutu bana bisika na bango ba se camouflaka. So ko l'accès bandal kaka. Ya. Baki batamboli bandal séparé yango poni memaki na bandal parce que babenga bandal séparé. Le chef de l'État, il y a France et Zanani, Macron. Il y a une capitale. Bien sûr, il y a une capitale. Tu peux dire moi tour. Tu continues à car. Moi, je suis un qui kaka ya koleka. Moi, j'allais applaudir. OK, merci. Mon moni ya kovanda. Luonda. Bazomela. Eza mabete no lobango. Mais vu que mbok eza kolila. Et sonné mabe. Et bimine tike. Fallait pour pas affoquer na ye souffrance ya baninga. Or, c'est pas ça. Or, c'est pas ça. Non, le bango bien. Fallait pour pas accompagnera toujours bah en politique na action na bango. Cela veut dire quoi? Lorsque ça brille à l'est du pays, il est là. Il pleure na fondation na oya zalaka nango. OK, merci beaucoup Percy de
tozwa chef aba spiritas na makambo nyonso badalobi oza contre toza pour nyonso te balobi yaka pembe mwindu mpe yana kati ya mwindu wana nini neti ya mwindu eza neti ntongo olobaki fali alokola bato nyonso te fala lokwa ngana yo te yaya tika biloko mosusu bolobaka nde ya basentiment soki mpo na yo fali aleki yo ngati même watanabe alokwa yo te il n'est pas comme toi. Yo il a beau toi comme personne balandi. Na bina yo boy. Na bibu biso doit être humain. Ça doit être humain. Ko lingate ozo fali o comme c'est le roi extraordinaire. Fali je te dis hein, Fali Poupa n'est pas comme toi. Cela veut dire quoi? Il est célèbre plus que toi. So boké le aux États-Unis à ta place mon a rimo bo tamola. Fali beaucoup reconnaître pas trois personnes mais yo ba ebioté. So boké quand on a Côte d'Ivoire mo ba ko ba photo na bino ba tiana ni Fali ba ebi yo ba ebioté. Aza être humain. Aza star. Koza star na ye ngana boya. Mais toi na ona bis koza star na ye koza Gauthier makambe fait di koza la star na ye ngana boya ngo. Ngai ga ke koto na ke no ga koto ba ke fala le roi batu nyoso te. Fala mais ka ko expliquer kasi. Mais ngana ke na yo ga sidi yo ga pembe yango te. Pembe ga sidi. OK. Fala le roi ngalo na mai na makila. Na na. Fallait la ranga pena la après fallait la muga pena la muga après sur le bâti azal wa ngade pa pa si qu'on a zongi ça auto sala pardon moi ba débat auto sala maman auto le belo moi très important on se comprend ngai na hôtel na botour awa kaka chef na héritier atem na botour awa kaka ko mona ke héritier ba ko landa ke ngai on se comprend c'est normal ma solo mais donc to loba awa ke to ndenge mokote to ndenge mokote yazo contredire ya bi ndenge moko oh maintenant balobi nini baloba nini toute autorité vient de dire on se comprend toza bisonyo suba être humain mais toza ndenge mokote ora mokote to kotambola na banzela abo mona na ko longwa depuis awa ti forest comme kuna mtabenga te mais ritana fali wana ka to loba so bimika atia comme na forest comme yo moko komona façon maman lobeli yango au moni tant papa na biso c'est bon on est d'accord non Luanda après ça biso après ça ba argument o la ça que fali alors ba nyo sauter comme ça ce qu'on a atterrir na e OK c'est bon moi je gère le débat pesa biso ba argument Gauthier Zolando persiste papa o ba temba kala te ba ba ramna ba tatembe bo temba ko ya ina se akwa na se alo ba ba mema marti ba mema la samba to suka aïe yo pe ko se sous débat oui à l'obit ba te ya trop grisé c'est ngana biso ba koshina hyper moto na temba kwa ki la donc ba moto na temba kwa ki kasi bango baganga ki o bana succès ba ko ya raté to bimisa na album le même date ngana ye azongi studio comme mère fois réduction bima so na mezala ni ah Seigneur Jésus yemela biso dinze mo réduction la to bima te to so ma merci s'il te plaît je gère le débat s'il te plaît donc on biso ke mo album na ngako bana na Alpha Tino Omega la to ba na bina yo tango lo bana ke moto na temba kweki na bandelo ko lo na formule 7 ko bana na Alpha Tino Omega na bana mike ba na 3 ans to bimisa album le même jour ba tuna bango ba journaliste ba somba donc biso même date tango lo ba mabongo sur le vente, sur le succès, n'debat balingara succès. Album yana neza un succès. Na succès na tera succès wana yo moko yeba ontena tengaite ngala bikozela na bibo album la yo na yo moko yeba très bien que yeba ngo très bien album ngana ye to bimisa le même date ngana album ngana liya na succès. OK na ba vente na ba streaming na na ote na ba tribune balina na ba vente lelo omoni belelo ba bilo na bino omoni ndonda to vanda ka boy photo sala ka système mo bena ndeto vandi boy téléphone ouvert totika ba blague chaque chose a son temps tozala ba vie na biso ba sala ka ba tana bango ndenge lelo ba fali ndenge fala ko tika la libanga te éternalité ezabela o tamsu ba ya bena sima ba sala betamsu oyo fali ba salite ko le ka plus tamsu fali ozo comprendre et le rezo boma biso dani to linde ko ndima musala ya muninga te bref yo na bete yo kuto ndimanga te na biso le bam le même date na bete yo ndimanga to so studio olega ba ndeko na journaliste on a une sa moka réduction na yema na ba grand prêtre oyebi na yema na ba grand prêtre réduction bimat et salani papa dinzamba réduction ba wa yo ba yema combien de chansons Fali yo yebi ah yo yebi combien de chansons wa na album bimi et na yebité
évité 7 personnes 7 membres de famille noko abibwa noko kitambo na noko ngaba na stade Martyr ka bonne banga na 300 stade moi même populaire baluka na Gabon na stade 5 personnes on a populaire OK Gabon 5 personnes impossible. Merci Ndaka toujours avancer mollo parce que oza orchestre mi balé ba leader mi balé to que ne sko ba la biso parce que moni ba warrior basé belé ba spiritas basé belé parce que parfois ils ont habitu momusu dans la quartier au mona bino mi balé boyebité parce que tous en nenga pembe stade de Martyr il y a le 25 décembre 2022 dans stade de Martyr il y a le 29 octobre 2022 il y a nan ezaki grandiose surtout que lelo au moniteur de que concert premièrement tu n'as pas na plainte tu n'as pas yoka musique Lukuta stade de Martyr azoki bakwa na ebi ke leader na ebi stade de Martyr au monde depuis stade de Martyr stade de Martyr est le rôle la finale. Dans une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Stade de Martyr dépose à la stade de Martyr. Nan ba bete vel cela oyemba te to kindara plein. Prévane yo moko yebi depuis ba stade de Banda tout le monde va venir na biso plan craquer, va venir na biso ba quoi ça ba porte. Ba venir na biso ba mboule beta ba lela na ba stade plein. Siko na ndenge Spiritas azoloba si je comprends bien la biso pourquoi Fally bazolingara ko comparer na voix performance héritier parce que Fally pourquoi na bana obete bana maisha pa bayana vera mona la zamba na beta ya bana maisha pa na beta ba comparer ba tumi balé o bayemba ba voix moko ba bayemba voix moko to comparer bangande tant que vous avez fallu les qui faire bah voir mon mais la génération on parle de la génération Fally aroma likolo la bino guerre na tika na ba gaulois bino ko bunda na ba gaulois ne tika la bino charge bo bunda na ba gaulois je respecte beaucoup héritier Watanabe étant moi na lemba ngala vana lemba na kona botami na lemba ne grandi ya lemba wata pe n'est pas foutela ka pe ba semo na lemba wana kala anape ko pe pa vienne igota nzambi na lemba biso bana mike na motima faut même maman persi dans cours derrière le temps ya yo lo ba ke ba golo ba kufe tanki ki attaque chef état-major parce que ça taille amour ya bonne musique nalobi on a dit que faire un succès maintenant le bon on a voilà ben c'est moi batiki to on biso to ba moura bonne musique on met donc tu auras nous le c'est pas de la forêt tu es ben maman ba YouTube bino il est bizorbi malheureusement toujours en attaque. Quand on parle de Ferrego là, parmi les artistes aminés en Boga Nabiso. So Moni Fally pour pas parmi les artistes aminés en Boga Nabiso. Même leader na yemo oyazo loba na al respecter Rabatouana. Vous comprenez? Connaît que valeur n'a pas connaît que valeur monteli on va te faire faire. Mais non. On met pas de Fally ko to Fally mais Moni bino est-ce que biso to lobi mama di faible ah. Ezaka ndeke. Bino kitembe yango Moni ezokwesa bino kana. Héritier de musique africaine. Moto na tembe akoya kinase. Ba me stade de Martyr on a tchango ba pine bo ndoka pine ba kwado bizorbi bon malheureusement nayoka ngabe na banzembe be nayoka non nayoka ngote na zo yoka ka ba ba masolo pourquoi pas tozaka biso tuna Congo pourquoi pas maintenant ndo nazo tango yoka mo bimbate pour ya boyango mais c'est normal bango ba batatembe
bango bongo bango bazaka bongo bango il faut baboya bango ba bateli boya bato ba epi ma on champ biboya boya ti muto ko to boya aleki leader non na champ bongo to ngai na sere na we sere ba ni mama misiki na tikela bino mbale bokota na banda ko beta faire banana nostalgie yoko nostalgie moi na beta faire ericha yamba wote ti bo n'importe quoi oyebi ma professeur ti mo chamo leader le fallait oyebi Oye mamba organe mamba molotone au société. On va ba attendre. On va pas chaîne d'œuvre na moko ba tanga banzemo. Oyebi ndu l'été. Oyebi ndu l'été na mona remarque sur de bino bazo bino bolo ba pona makele. Bino tete ala raté. La oyebi ndu l'été. Anenga la bandi ko sala ndule. Kende zonga bene ndaku na yo place ozalaka pour votre information. Anenga la bandi osala ndule. Tuna ba Noël Mbokolo zala bango wana, tuna ba Charlie Rubengo zala bango wana, tuna boss na yo héritier watana be qui est Gauthier Bilele. Tanga ina zo mon héritier zo yemba bande maman na chante na Saint-Georges primaire. Ozalate. On va ina ndaku na bino kende classe. Leader na zo Aliwa Saint-Georges na ba tuna tirer l'héritier zo yemba. Yo bani na ndule te, on va na ndaku na bino ba donc ba benga na e popo voix alors il a pas no ya voix parce que banzem o fallait yemba nana yembela parce que il y a des chansons à succès yemo kwa yebe ngote na concert yemo kwa bote na concert banzem héritier pour yebi. Oui, pourquoi pas? Confesseur, ma chaîne d'œuvre, pour ma chaîne d'œuvre, fallait la pour ma chaîne d'œuvre. Combien de chansons à faire, il a fallu au Yebi. Ah, bien, on t'a dit ça. Fallait pour ma chaîne d'œuvre. Tant fallait un peu de fallait, et ça va ma cour des gens bilinguement, mais il y a tant mon coup, tant fallait ça, solo. Tant fallait ça, benzema solo. Là, ça y est, on a quartier, on va bien la Kouloulumba. La carte, Oebi, héritier, n'a retiré la bête en moment, DDD. Oebi, chana DDD. Ba test bon so je me trouve fallo PC on look les problèmes. On look les problèmes. Et luga o sommele chef na yemo kwa leki na TV. Ayembe orphelin. Si on met le bon na lo ba yango, on reconnaît des valeurs à mutu. Yebo na yo abona. So on reconnaît des valeurs no ba yemi nze na yo. On a leki. Oui. Oui. Merci Bakamonde zokende entre les deux leaders. Nandenga mabete. Mafute matinga makasi nandenga osakana te. Hein? Goga moto na tembe nandenga mabete, tu es une personne qui sait très bien réfléchir. Tu es une personne au hasard digne de confiance, ose mériter confiance dans les Congolais. L'ongolais. Botala batantin de la biso la TV, ma faiblesse. Botala batantin de la TV, ma faiblesse. Très impoli. Ma faiblesse. Botala batantin de la biso la TV, ma faiblesse. Botala batantin Charlie Paralingomba, oh t'es à faiblesse. Chef état-major. Chef état-major. Il y aura une pièce sur pièce. Non, il y a une pièce. C'est un débat dormir debout, il parle trop. Pardon, permettez un non, c'est un débat dormir debout, non. Il y a des intellectuels dans l'Andabiso. Au moins, tu as une mission bien. À défendre. À défendre. Non, il ne défend pas son orchestre. Non, tu sais Watanabe. C'est 80 000, on dit 60 000. Je suis un échec. Luanda. album nanga beta bango nyonso pa bane to bima la balabala to bima siko to pari nga che téléphone nanga nje so yi to tamboli na yo n'importe quoi qui va chanson Fali formule 7 Mambolo boye bien moté kapoye baso ki ba no ka do
bango ndenge mpona kanga molotone esenga mpona vanda na yoka courant alaka te kotela bango ayokelango wapi nazwaki temps te honorable ntini pululu asala to abongisa biso courant na selemo ekoma stable tolongwa courant mpona honorable ntini oki album gom ya Fabregas wana makambo ye wana ana nifa makambo te soyo ondima nani mais nandima bato basala makambo bien kote yo linga ya longo msala Luonda il faut watana balongola ye omoni ntango tovanda tolekana na batv en tout cas bakonzi na biso obomona biso je m'excuse bakonzi na biso obomona biso bakonzi na biso obolanda biso botalaka bato bakolekelaka bino na batele po biso nde toabe toalokwa baambassadeur ya baorchestre na biso soki lelo na dekone eza lokwa na fingisi président na nga botalaka bato bokotindela biso na batv na biboye ozala tozonga papa kitape ana se omuntu aza pemeno un journaliste professionnel des deux sozo atteint Yolanda Congo c'est un officiel plus télévision l'année émission il y a zo défendre si quoi non alobi non alobi journaliste non alobi c'est là alobi te ngana mtambanga moi c'est la boy journaliste na hotel c'est là si ko ngana lo quel plan journaliste lo wayo basomba quel plan lo ngate muta bika surtout musicien basomba quel plan lo ngate ko chaka akena na ranger na bango na quel plan deni les sou musala nzambe basomba akena na ranger na bango mais non yo kutu ba baviena kaka osombela kuti baviena gato bana stade bayiba makolo osala plaka bayiba bango makolo baya stade na gato biako ya kosouffle gato ndoka bayiba président moso pe na Somalie so parce que l'Espagne président na zalaka n'Espagne na roi l'Espagne président na raté botala bato botindelaka biso na TV l'Espagne président na raté Espagne eza royaume Espagne eza royaume yo ba président est-ce que l'Espagne président ozande mayele bolukela biso bata mayele oyo te non asimbi babolwa babolwa balala na minute oyo bafanatique batikala moko na monde yo bibiso bitobina yango epa bino so tembe tobimisa bavideo so nibika tobimisa bavideo so tembe chef d'état-major il nous reste quelques petites poussières je lui ai senti comment non ana idole il faut balongole pe abulonga wata sombanga la chronique musicale il soute wata sombanga olingi nde balongole po bazoyo parce qu'on bête on encore balongole bachanga est-ce que balongole bachanga na mayelo na nango na esprit ngana ndeko vandi sombala ya kama na esprit na jo omoni ngane na boye yoza kama na santi yo na bomwasi kwani omoni mobala vandi pembeni façon na tumbi fali moi façon na tumbi fali pembeni na gote bilele au défendre yo on a lobby que asaki mabe comme la bière na contredire gote bilele mais imaginez do mona le mona pe ba sombe ndi ba somba ba keni ya na ba somba mama kasi na ba somba ya ro ba tika musique akomane chef d'état major on dit combien on scène à télévision mais ba fani chef d'état major la ministre à quel c'est le plus populaire c'est moi Luanda tiki ka la Congo c'est moi boluka bato atindela biso na TV bata faible toyo malembe tobeta bo bazalaka dede tobete bo batoni koko tobete bo bazala combien wana frère na batoni koko tobete bo bazala combien oyo beti bongo to oyo vapa oyebite tuna bato akesela bino wana tuna bataki mola baoyebiso oyo vandine
Vampa. Tout n'a pas dit mon là, oh, Vampa. Ok. Un mot de la fin, merci. Tout aussi les sapots. Il y a des personnes. Bon. Chef état-major. Parce que la lobby, merci, non, plus sur ma loba, pour te clôturer. Au lobby, bino, bobeta ki bango des personnes, bobeta ki bango ndeni, parce que bino boyembaki, bango pe bayembaki. Est-ce que kobeta o bino wolo ba kobeta, ya bino za ndeni kobeta. Kobeta zale par rapport à la musique intelligente, par rapport au monaki. Au monaki, ce mouvement n'a yembaki. Sergio Ramos, nous avons besoin de défenseurs à spiritas. Abeta ki nani. Pour bazaki ambassade zalaki wana nani nazalaki abetaki musicien porte-parole abetaki na danseur na bango abetaki bango mibale mabe po yo za danseur o za porte-parole so ba yo ko meka na chant so mona monsieur le chantier bakute na ya travailler bon mabe travailler bon yo mona musicien aye mbala kwa likelele oh oye mani to comprendre to oye mani yango na senga na vie na ngati mba ipupu après ça le fort abandela recrutement coupe d'accompagnement parce que entourage na ba fouté. OK, merci. Gauthier Bilele. Ouais. Par rapport il y a confrère Nabiso que je salue affectueusement. Marambo et les kaki na succès des stars et pas Tony Kokuntola. Il étant que petit a fallu. Ouais. Yosa warrior. Comment la on ndeni comment mais normalement net nga Gauthier de la Vandibo. Na utako ebiso tout à l'heure. Moi je parle que du Fali. Ah OK. Bango baba musicien ya Fali. Donc ngai musicien ba makamna wana italien nga privé preuve ane nga za warionte. Nga présidence directement ba mo Fali pour. On comprend. Donc tant on loba makam o nga nazo loba nazo réfléchir et puis nazo yeba o no bimisa. Bato ba Hollande je m'excuse s'il te plaît pardon. Ya loba ko kataketa. Bato ba Hollande biso monika TVO. Bato ba Hollande biso na sima ngona to yebi bango te. Zo pa tant nazo luka na loba bilo musifona ba ko peser ba mo. Zo pa kibo moto. Ya on a joué bisa frère nanga vandi so azo ina ndaku spiritas so azo spiritas so azo ina ndaku atuna ba nouvelle énergie nouvelle voix un peu de tolérance yo le baki ya mutakata il faut avoir de manière papa que so azo ina ndaku tuna ba dadi mola qui Gauthier Bilele yo na niveau te super oh tant on le bon niveau toi nous na bagarre mais la bagarre na beti de personne kende ko tuna ba tuno za la bon oh bana popo oh les gars oh chef état-major chef d'état-major à Bodé à la raté chef d'état-major à Bodé à la raté chef d'état-major il faut avoir quelque chose chef d'état-major na bino moi en tout cas avec beaucoup de respect que je vous dois la prochaine fois que l'adversaire a bien nga mutu il faut mutu nga ben malasima po yorobo ya chef d'état-major na biso na biso chef d'état-major président c'était Nicolo ya da pour moi mutasimi armé chef d'état-major ngo yorobo mutasimi bango chef d'état-major wala azora meeting de pas président bango za timba ya la popo ya la ba chef d'état-major bango yorobo ya che la baie ya la ba loko pour bamba na boy moto na tembe akoya quelqu'un ma chali kofi boy mutauta bela likola soza koma bambani ba akomine misali foko disel na frère Patrice pona ngai moko nzambe te stade ya nzemba nzambe te yemba ba nzembo na yo clôturer notre entretien na saluer moi batu na ngala profiter na saluer comme de na pesi mbote na koda mboka ve na nga Willy Musheni ya yo yango wana na pesi mbote na vie na nga ifali pupa di cap la merveille el maravilloso el people de wolo el pichiche el fantastico el fenomeno el campo dei tutti trois farras el champions love na bosanité na pesi Cyprien Nzolo Ivenjoli le bouclier, Juju Njoli Bakanza, et puis na bosanité mokonzi na biso ya given mokonzi na ngana mwenda kitoka boga wana comment est-ce que wana Yannick Bongondo directeur mokonzi na nga mo directeur ya le patron nane la posa patron Guilain Full Fimpa mokonzi na biso Guilain Fimpa en tout cas école ça rappelle sur moi ba motuto e bande tout ça la tout cas merci beaucoup na batu tout on a continué given merci quoi. OK tout peut seulement le bapoto clôturer quelques salutations.
moto na tembe chef état-major olobini nabeti des personnes omibeti nde yo moko bato baotala biso bamoni omibeti nde yo moko bato baotala biso tobimi so mpe na bode tobengi fali mpo badirecteur de la masse eza wana luonda porto towana baimage leader naofali okumisa leader no fall ana bota ma pesa 2 mois différents na 2 mois to bimisa ba image leader no fall pesa 2 mois quelques salutations ouais alors le message no pesa na ba spiritas boluka bazasile la bisoko on a le blanc orchestre présidentiel na loba orchestre présidentiel na pesi mo orchestre présidentiel orchestre ba voix fait ton travail ya fait mamolo ba ngu ba otala kuna nde ba directeur de la masse directeur de la masse na sing na tous les spiritas chaque mardi na victoire to ya pena rep toya rep boyo tchape na orchestre na bino toujours le boko toujours l'orchestre qui est liboso na obosa na te sans oublier na bosa na te Ronald Lewando nira très vain manager puissant des fois tena pena que ba coller ya Ronald Lewando vers petit ennemi na obosa te nzeta kabara saba senga joli lukombo quand près de mer na Genève c'est bakoli na ozela ba no ba na zela joli lukombo na ozela toujours ba yoji wana na beta ba yoji wana ozela toujours ba yoji ngana mwana moto na tembe tel père tel fils quoi idéologie toujours je dois idéologie sans oublier na obosa na ça c'est du Huawei na ça c'est du universel leader ne place à vendre bi valeur à chemise tigara marambo bino leader na bino valeur à tout muto ba kimono marambo place à vendre bi ça c'est du Huawei na tuna leader no Huawei na bana selemo bala na pesi moto na bana selemo fe na mazembe pelisa moto pelisa selemo ne tombera jamais na minute au vérité parlement honorable ntingi pululu yene mo konza bo honorable son excellence Patrick Mouyaya zala honorable ntingi pululu yene pena se pesa ba tuna selemo Kauka pas Soule Kauka par Zouzou, Soule Kauka par mais la nenga ba konzi ya orchestre ndeza ba konzi to l'équipe bango to l'équipe bango so do tanga 10 ministres ya bango na biso beta tango nga na ozala déjà la ba ministre ngai nazala ba ministre Tiba Libanda tina ba libanda bango ba limité puis bango moko nde bazo somba kande batu ya kosomba au pire vie na nga mazaka ne vie na été taka ye mutu ye mo ami commission présidentielle ok yeso mon orchestre présidentiel orchestre présidentiel ça va beta ba fanfare wala ba so président chaque temps va beta là yeso mon orchestre présidentiel c'est bon moi j'ai passé merci Ndako on va clôturer le entretien des millions de la presse congolaise je tiens premièrement à remercier les téléspectateurs on a biso nyoso ro balandi biso excusez-nous parce que les débat bon à dormir debout pour bâtir la biso soi-disant général moro pembeni oyo Watanabe fois longolé pour en tout cas la sentir bagage intellectuel au moins Watanabe c'est quelqu'un quand il s'exprime il te donne même envie de lui suivre omoni Wata non en tout cas Luanda tikanga pena loba omoni Watanabe omoni héritier Wata Asa parmi ba bons chanteurs, Asa parmi ba musiciens le plus poli. Oh ya luka toujours a bon sana ba leader na ye malgré ya longwa ba orchestre ta kenda loba mais azonga to mona pena ki a eu diplôme d'état si de jima pata akabeli entabaye na wera. Donc to mona pena ke un musicien mo boy a mérité ba to maye le pembeni na ye. Muto wa mo mobali oh bolimbisa na tanga sukombo na été pour no fula été asali soni orchestre na bango. Omoni débat automeme a premièrement tanga ko loba ke fali pour amutu roi batunion. Biso to anda ko meme sur le point de vue artistique et puis il y a célébrité. To anda ko memele na ndenge ya batu normal bote parce que ce qui azaki mutu normal lokola batu nyonso balenda melaki bière na Macron ngeza problème. Les deux. Et là on a la télé na biyo kanga. Yo kanga na mi yo ke atu na ngai.
obéir nanga ndako na biso yo oganga luonda ngana lobi boye ngana mbinga te luonda lolo ya mbinga nake contre epani parce que na contre bilele te parce que loka papa luonda tikanga na loba soki nakeye nanga kasi ofini ngai otike bango tamba loba nga mpe fona loba mpona bimazoba te elongo esalinga na telemele parce que asimbi bagolwa asimbi Fabregas, les musiciens les plus humbles. Oh, yambanga boye, abenginga maman s'il te plaît, ya to sa émission. OK. Gauthier Bilele, vous êtes d'accord? Aza, au moins Gauthier Bilele. On est dans Zaboye. Au père Simon n'a pas parole. On va le roi la 6 ça y est. Tika na 6 ça na luonda. Si c'est reste chité. Kasi to chité luonda bon même ngamba monter pardon na obé. En cours derrière le temps c'était. En cours derrière le temps mon père ça ba monter luonda. Boete a. Yoza confrère concert. Ya binga concert te. Mais remis contre ma. Na komi contre parce que a très impoli. Plus te non. Et là ça la OK, salutation. Salutation parce que émission on repère cette salutation te. Non, on maman Jenny Pirate monter ma depuis qu'ils ont une salutation d'émission abo. Non, Luanda, émission pour exemple ma pour ninga baby soli biso débat. OK. J'ose croire, je veux vous dire merci. Merci. Merci beaucoup. On se voit prochainement. J'en suis Djento, papa Priana, j'en suis Djento, papa Priana. Car à côté, on a célébré. Dormir debout. J'en suis Djento, papa Priana, na bumbu. Na bumbu. Ouais, venez voilà, vous avez le fils. On a bien le bateau au moins souka. Na pesi voiture na sika mo konna fali pour parce que merci beaucoup. Merci Gauthier Bilele. On va le beau quand pesi na mutuka tuka nzambe kumisama. Merci fali poupa. OK, yeba on se voit kaka. Pas de problème. Ah bon, c'est kaka. La patience ngai omoni ngai mutuka na ngai bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boye bongo ya mokolo fe tilata mabe maison divers abosali bino te acheli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow, given vous exagérez.